Tusala entsambo zange mfumu wetu Yesu Kristo yozola kwa kitata nzambi wase yo ntwali wa kitata mwanda wa velela bika wakwa masikilanga muna yetu tukaya kwa yelemvu se ye mwana tata mwanda wa velela. Amen. O kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santo. Lelo nangonga oyo na lingomba ya tata Molimo Santo na date oyo lelo ya le 16 janvier banda l'an 2001 ekoma mukolo to date ya makanisi. Date na biso ya makanisi tango nyonso ekozalaka na kati na mabondeli. Pona nini na mabondeli toyebi ete soki mukolo wana ezalaki ya mpasi na kati na mabondeli ne mpasi wana ekosila. Soki ezalaki ya esengo elakisi ete tozwi susu nguya mapamboli ya kosala ya koleka ndenge tata Nzambe akaniselaka biso na mukolo wana. Yango emonani ete na kati na lingomba ekomi na biso mukolo ya makanisi. Pe na leta pona mboka na biso pe ekomi mukolo ya makanisi. Pambate na biso na lingomba toyebi ete na mukumba munene oyo tata Simon Kimbangu ye azwaki pe eke na bambwala misato pe mama mwilu pona botongi Yerusalemi. Papa Mfuma Mbandi atiaka libanga ya yambo kuna construction ya nkendolo nini pona kuyamba bapaya. Pona tangu wana toyebi malamu bandai bandeli oyo atongaki Yerusalemi roi Salomon. Nangonga na biso pe oyo papa de alongana yende papa Salomon yende mutapesa banaki mukumba makasi ya kotonga Yerusalemu. Sima ya kotonga ndako temple oyo tozali
atungi mentinu ndako ya kuyambila bapaya pe aye kotonga residence na ye biso nyonso ndenge toyebile yango malamu. Na le 6 avril 1999 afungoli ndako na ye oyo residence te komaki na étape sikoyo bandako oyo bapaya fo bayambama. Likambo munene oyo esalamaki ete liloba ya Papa Simon Kimbangu pendant 1951 bozongi na ye ya Yerusalemi oyo Papa Simon Kimbangu apesaka elaka na bana na misato ngonga soki ekoki bolongola nzoto nanga kuna na Lubumbashi ezali bozongisa ngo aho na kati na Yerusalemi tangu voifweni lukatula nitwa mikuna Lubumbashi kuyena na lwa mvutula monti ya kivuila Joseph na tango ya Bayuda na tango ya Papa Simon Kimbangu papa dengenda kuntima Joseph ndo bapesa yake bilaka wana oye Papa Simon Kimbangu apesaka ye banda na le 6 avril 1951 yambo Papa Simon Kimbangu atika biso ndenge tolobelaka yango mikanda nyonso oyo leta asinyaki na tango wana ezali na maboko ya Papa Simon Kimbangu Kiangani. Pe bozongi ya Papa Simon Kimbangu na mboka na ye akati na Yerusalemi bankole nyonso pe fo bazonga na oyo bakufelaki kuna na oyo bazalaki nanu bomoi. Mwana Tata Simon Kimbangu toyebi histoire nyonso wana koloba ete bozongi nzoto Papa Simon Kimbangu na kati na Yerusalemi na 1960 pe na bankole nyonso elakisi ete moto mwindu nyonso esika atekama esika bateka ye ngonga nde yango wana ekokaki moto na moto azonga esika bazwila ye to esika basombela ye ezala te alongwa na loposo yindu bakomisa ye mundele me bazali ya kobunga te esengeli bazonga de sima ya bosali inauguration ndako na ye Papa Mfuma Mbanza Papa Salomon de kokaki ngonga eke na date ya lelo ya le 16 janvier l'an 2001 libanga etiama na Nkendolo koyamba ba oyo bateka bango basombama bakeni na mboka mususu tozokubenga ba noir américain bakoka kosonga kasi yambo elembona etiama deja bango bayebaki likambo batungisaki mingi Papa Mfuma Longo Papa Dangenda Kuntima ete bango bakomaki presse ya kozonga na bango pamba te kuna bisika bazali lokoleza bamboka na bango te mpasi eza kosila na bango te bazali toujours traité d'une façon là ya pasi mingi tomonaki na kati na Lingomba nanu bapapa batiki biso te Mama Jobi ayaki kofanda aboyaki kozonga Papa Dangenda abundanaki na likambo wana koyebisa ye te fo ozonga poete okende koyamba
bande kuna bino oyo batikala kuna ome mabango awa na nkamba kasi bisika oyo bekokomela nanu esalami te yango bapapa batiki biso mukumba wana etikalaki na papa Mfuma Mbanza papa de alunganaki angani Salomo yango na date ya lelo la l'an 2001 salaki démarrage to atiaki libanga ya yambo kuna na nkendelo ndenge toyebeli yango sima ya botie libanga de événement munene oyo yaki kosalema koyoka sango ete mokonzi na biso moko ya munene oyo aza kotambusa mboka na biso nde ayaki kotika biso Mose Kabila le père yango esaliki na mokolo na lelo ekomi likanisi ya mabondeli nyonso ezokenda kati na mabondeli pe kokanisa maso ndenge papa Simon Kimbangu alobelaki yango pe bamvoala misato ndenge balandaki maloba batata na bango so misato balandaki maloba ya papa Simon Kimbangu pe ya mama Mwelu nde na likanisi wana nzembo banzembo toyembi kokanisa na mokolo oyo kasi nayebi te peut-être choral dirigeant nzembo na bino boyembaki oyo boyembi na kati na ndako Nzambe kozongisa nzembo wana kokanisa mokolo na lelo ekomi ya mabondeli na l'an 2001 na Lingomba bapapa balakisi likambo oyo koloba ete oyo bakende bakozonga pe mpona kowelela kaka mboka esika wana tokanisa tozokokende kaka na mabondeli na bango libondeli ya le 6 avril ya papa Denge Ndako Ntima na suka alobi ete makila ya bana na yo na bamboka na bamboka ezali kosopana mpona nini mpona kowela bokonzi ka ete tikete yo moko oponela biso bato oyo ya bwana oyo bayebi yo nzambe mosusu te nzambe Simon Kimbangu po ete kinya ekota na mokili mobimba dirige Don't
Merci dirigeant, merci Faki.
ba papa bango nyonso misato, papa Kisolokeli, papa Dialungana, papa Diangenda Kontima. Awa bamona kete ngongana bango ekomi pene, basangisaki biso nyonso bana oyo tobengami bana ya tata Simon Kimbangu, bana biologique na bango kaka te, kasi nyonso oyo basosoli na kombo ya tata Simon Kimbangu. Ozala croyant, lelo yo tango wana tozoko bengama ba chrétien, lelo yo biso nyonso bengami ba croyant. Donc oyo bandimeli tata Simon Kimbangu to bengamaki na tango wana na 1988, à partir ya date ya le 24 décembre 1988 tenge yaki komona na accident ya bana juteki na le 25 décembre 1988. Papa baye kofanda banda tango wana basalaki sanza mitano, kolobete bazwi résumé ya lingomba nyonso banda tata Simon Kimbangu banda musala na ye na 1921 ti musala etikali na mama Mwilu. Voilà misato baye kuzo musala na bango à partir ya 12 avril 1959 batambusi tina 1989 wana bamoni ete tango na bango ekoki malamu batikala ko tika position na bana ndenge nini tokofandela. Papa Diangenda alobi ete tokoyi kaka na kati na Bible, to sali résumé ya Bible nyonso ke makambo na biso bino bana ndenge nini botikala kotambolela makambo misato, bo respecte makambo misato: bolingo, mibeko pe misala. To tiki bino na kati na cercle, na cercle wana bapapa batiki biso bango balobi ete boko mona makambo ya ndenge na ndenge, mipepe ya ndenge na ndenge, kasi moko te abima na kati na cercle. Oya kobima na cercle wana nde bolingo na ye atosi maloba batata te. Toyebi biso nyonso likambo ya cercle batikaki biso. Pe Papa Diangenda aye kobakisa ete makambo nyonso wana boko vivre yango à partir ya l'an 2000 ans, à partir ya l'an 2000 ans. Ya l'an 2001 wana na date ya lelo Papa Mfuma Banza atie libanga kuna na nkendelo kotonga bandako otokoyambela bapaye yesika bango balobaki botonga Yerusalemi, soki botongi Yerusalemi te pasi na bino ekosila te. Na date ya lelo le 16 janvier l'an 2001 pe na pesi musala wana na Papa Simon Kimbangu Kiangani yende akotambusa bino wana botongi Yerusalemi.
liloba papa dengenda turbulence ekobanda na partir l'an 2000 na l'an 2001 dati ya lelo papa dialungana afongoli misala ya botongi Yerusalemi pe apesi yango na maboko ya papa Simon Kimbangu Kiangani batiki biso na kati na cercle kasi lelo oyo Nzambe soki alobi likambo fo kaka esalema ayebi te soki jejeki ata mibale ata misato soki bazali jejeki soki mibale soki misato bazali soki ata moko Yerusalemi eza kotongama na mpasi munzungu ye mpasi Yerusalemi letiankulu ya tonga na mpasi ye nzungu tala lelo oyo lingomba ndenge ekomi na turbulence makambo ya ndenge na ndenge oyo eza koyokana oyo eza komonana oyo eza kosalema mpona badekuraje bato batonga Yerusalemi te kasi toyebaka ete papa diangenda atikala koloba na tiki bino na kati na cercle mopepe ya ndenge na ndenge koyela bino be bino bobima te botonga kaka Yerusalemi tala mpasi oyo papa Simon Kimbangu Kiangani aza komona mpona botongi Yerusalemi banzela mingi bazokopekisa bato bamata na Yerusalemi te pamba te wana ndenge bapapa balobaki yango mopepe ndenge na ndenge koya mpo bakanga nzela Yerusalemi etongama te esika balobelaki soki bino bana bokolemba soki boboyi na bino nguya ya Nzambe ekokita oyo kosala misala nyonso wana kasi bapapa balobi ete toza na posa na bino botonga malgré la pasi nyonso me botonga jejeki soki boza bino mibale bopesa biso nzembo wana Nzambe kalu yoyiko mwanuzeno bisalu eto sisira watata kumambanza tata kumalongo tata kisolokele pasisi lunyanyunga mutandu tatekela atunga Yerusalemi una pasi yenzungu zambi wabalindula sola yengwizani domele bana bame katunga Yerusalemi zambi katuyindula maseyezi ngudi zambe kalu yoyiko umanizeno kisalu eto sisila watata kumambanza tata kumalongo tata kisolokele pasisi lunyalungana mutandu tatekela watunga Yerusalemi muna pasi yenzungu zambi wabayindula sola yengwizani dombele bana bame watunga Yerusalemi zambi katuyindula batunga mbanza ilubotele
Ratunga banza irubokele Rwiza Ratunga banza irubokele Rwiza Ratunga banza irubokele Rwiza Ratunga banza irubokele Rwiza Ratunga banza irubokele Makalama mumasiezi ni ngazi makutakana Makalama mumasiezi ni ngazi makutakana Yerusalemi mukemesa dikino kya mazuru Rizeno tatumayo Abana rizeno tatumayo Makalama mumasiezi ni ngazi makutakana Makalama mumasiezi ni ngazi makutakana Yerusalemi mukemesa dikino kya mazuru Rizeno tatumayo Abana rizeno tatumayo Ratunga banza irubokele Rwiza Ratunga banza irubokele Rwiza Ratunga banza irubokele Kongo Angola Kongo Kinshasa Brazzaville Kongo Angola Kongo Kinshasa Brazzaville no tatunga banza Jerusalem sinumyama semi lungana Abana lize no tatungayo Kongo Angola Kongo Kinshasa Brazzaville Kongo Angola Kongo Kinshasa Brazzaville no tatunga banza Jerusalem sinumyama semi lungana Abana lize no tatungayo Rwiza Ratunga banza irubokele Rwiza Ratunga banza irubokele Rwiza Ratunga banza irubokele Afrika za ya kimboma cha mazulu mungeke nina Afrika za ya kimboma cha mazulu mungeke nina Muti ya Kongo Kinshasa kama Yerusalemi Zauleta miwiza Afrika Salampila owebi watambula Alizeno Katunga Yerusalemi Ratunga banza irubokele Rwiza Ratunga banza irubokele Rwiza Ratunga banza irubokele Faki
na lingala elobi nini nzembo? Merci papa Mambanza ndenge opesi so maloba biso tokoyeba nzembo na Kikongo papa zana ya koexplike na lingala. Nzembo na Kikongo elobi boye masezi ngudi zambe kalu yoyiko tumanise no bisandu bitwa sisilwa na kombo tata mona pe tata molimo sante na lingala elobi boye batata pe bamama na ngai bosala oyo batikela bino kwa tata mfumo mbanza tata mfumo longo tata kisolokele mpasi silumya lungana misala oyo batikela biso na papa ya lungana pe papa kisolokele pote bilaka bikokana mutanduki atekela batunga Yerusalemi muna mpasi yenzungu nzambi wa bayindula masezi ngudi zambe kalu yoyiko tumanise no bisalu bitwa sisilwa batata pe bamama bolemba te pona kosala misala oyo batikela bino kwa tata mfumo mbanza tata mfumo longo tata kisolokele mpasi silumya lungana misala oyo batikela bino na papa ya lungana pe papa kisolokele po ete bilaka bikokana mutanduki atekela batunga Yerusalemi muna mpasi yenzungu nzambi wa bayindula na bikeke oyo eleka batonga Yerusalemi ya kala na pasi pe minyoko zola yengwizani ndombele bana bame bolingo pe boyokani na sengi na bino twatunga Yerusalemi nzambi katuyindula totonga Yerusalemi pote nzambe akanisila biso toleki na refrain lobi Luiza twatunga mbanza ilubokele boya totonga nkamba pote Luiza twatunga mbanza ilubokele ya solo boya totonga nkamba na bengi bino Luiza twatunga mbanza ilubokele boya totonga nkamba na bengi bino. Premier solo na refrain lobi makanda mamumanza yezindinga simakutakana mabota manso pe bikolo nyonso ekosangana kati na esika oyo makanda mamumanza yezindinga simakutakana mu Yerusalemi mabota manso pe bikolo nyonso ekosangana kati na Yerusalemi mukembesa kitinu kya mazulu pona kokumisa bokonzi ya likolo Luizeno twatunga yo boya totonga nkamba bana Luizeno twatunga yo bana boya totonga Yerusalemi. Deuxième solo Congo Angola Congo Kinshasa Brazzaville Congo Kinshasa Congo Brazzaville Congo Angola Congo Angola Congo Kinshasa Brazzaville no twatunga mbanza Congo Angola Congo Kinshasa Congo Brazzaville boya totonga mbanza Yerusalemi silumya maseni lungana Yerusalemi pote bilaka de batata ekokana bana Luizeno twatunga yo bana boya totonga yango. Troisième solo Afrika za yakimvama kya mazulu mungeke nina Afrika yeba yango ete bokonzi ya likolo ezali na bino
Afrika za yakimva makia mazulu munge yekeni na munti ya Kongo Kinshasa nkamba Yerusalemu. Afrika yebango ete kimvwama. Afrika za yakimva makia mazulu munge yekeni na Afrika za yakimva makia mazulu munge yekeni na munti ya Kongo Kinshasa nkamba Yerusalemu. Afrika yeba yango malamu ete bomengo ya likolo ezali na yo. Afrika yeba yango ete bomengo ya likolo ezali na yo. Zauleta Milwiza. Afrika za yakimva makia mazulu munge yekeni na munti ya Kongo Kinshasa nkamba Yerusalemu. Zauleta Milwiza. Ok, Afrika yebango ete bomengo ya likolo ezali epai na yo. Afrika zala. Ok, na Afrika Kongo Kinshasa awa na nkamba. Afrika zayala wedidi watambula. Afrika zayala wedi watambula. Ok, Afrika yeba yango ete chance oyo yo zwa okanisa yango. Afrika zayampila la wedi watambula. Afrika zayampila la wedi watambula. Mpila la wedi watambula. Ok, Afrika yeba yango ete chance ya boye oyo zwa. Luzeno twatunga mbanza. Boya totonga mbanza. Luzeno twatunga Yerusalemu. Boya totonga mboka Yerusalemu. Luiza twatunga mbanza ilubokele. Boya totonga mbanza na bengi bino. Luiza twatunga mbanza ilubokele. Boya totonga mbanza na bengi bino. Merci Jésus oui kosonga na bino. Merci pe dirigeant ndenge bolembuleli biso nzembo na lingala. Merci Faki ndenge betoza kosala effort panzembo nyonso natoka koyeba ngo na instrument. Ezali nde mokolo ya lelo le 16 janvier l'an 2001. Papa Dialunga na pesi démarrage oyo bato ya presse boza na bililingi wana. Papa Simo Kimbangu Kiangani pembeni po ete alandela misala yango toyoki na nzembo Yerusalemu ya kala etongamaki na mpasi nyonso, kasi singa nsima ya botongomi Yerusalemu kinya eyaki, bisengo mpe eyaki. Tala lelo oyo papa yangenda alobi ete à partir à l'an 2001 turbulence ekokota na kati na lingomba mpona botongi Yerusalemu. Démarrage lelo na papa Simo Kimbangu Kiangani à partir à l'an 2001 bundi etumba totala nanu soki tozali na miso ya kokufa te. Papa diangenda na message na ye ya mardi, lelo tozali jeudi totiaki message na ye mardi koloba oyo ndenge bafandaki na nkamba na 1989 wana na 5 mois bafandaki, après 5 mois donc après mois de juin wana soki mutu aye na nkamba okotala esika okotia lokolo pamba te
Nkamba ebandiko bonga. Talasiko à partir de l'an 2001, à date elle à janvier, le 16 janvier, qui nous le lot de commune le 16 janvier l'an 2025. Et là qui c'était Oyo Oyankamba Kala Tango Mususu Okubunga Ndaku ya ndego Okoyiba susu te ekoma wapi pona nini bilaka ya batata bango balobi ete botonga Yerusalemi soki botongi Yerusalemi te pasi na bino ekosila te malgré turbulence nyonso ekoti na kati na lingomba malgré turbulence nyonso ekoti na mokili na kombo ya Yerusalemi na kombo ya tata Simuki Mbango me bapaya bazali koyela biso kaka bango mpe bazali koya baza kozanga te kotonga Yerusalemi koparticipe na bansinsali e biso moko bakolo likambo tata mokonzi ya bule papa Simuki Mbango Kiangani tango azali kosenga oyo basosole likambo bazali pe kopesa kaka nzembo elobi ete bolemba te ata macholi ezali koya kofingama ya ndenge nini kasi bolemba te nzembo elobi yango batata na bamama bikateli toza koyoka epai tata mokonzi ya bule ezali nde kose kobakisama mpona nini towelela retard ya botongi Yerusalemi donc na ba mouvement nyonso okoyoka muke jeteki papa asengi bino $10 bapesi bino pe délai na suka sanza ya janvier na février clôture tokokanisa kala mingi te uchi kuna le 24 décembre kokanisa wana te aluka ya $10 ma mouvement nyonso ndi baza kosenga biso bafliki SPC tolemba te nzembo elobi yango solo na mokolo na lelo na l'an 2001 wana sima ya kotia libanga wana botongi Kendolo na pokwa wana sango ya Moze le président Kabila le père tango ye papa de Alungana en tant que chef spirituel bakomiselaki ye information koloba ete mboka eza na kinya te pamba te mokonzi ya mboka aza lisusu te libondeli ya papa Mfuma Mbanza en tant que chef spirituel tata Nzambe Kolo Yesu tata Molimo Santu yo tata Simuki Mbango boyokela biso mawa pamba te biso batu mwindu tozali kososola te tango nini likambo oyo kosila ya kotangisa makila ata kutu mutu yango na mboka bolingi ye te malamu boyokana na kinya botala oyo akoyingela esika na ye kasi kokende kotangisa ye makila ezali malamu te libondoli ya papa Dialungana Kiangani na mokolo wana oyo biso tozalaka pene na ye en tant que chef spirituel tango ayokaki nouvelle wana tata Nzambe okoki koyokela biso te Kolo Yesu tata Molimo Santu papa Simuki Mbango o likambo oyo oza kobundela yango oyo atako mutu yango bolingi ye te okoki koyingisa mosusu te na koyokani potie mosusu ekokende kotangisa ye makila limisa ndenge totangisi makila limisa libondeli ya papa Mfuma Mbanza
na mokolo wana biso tozalaki pembeni na ye yango na esika wana ekomi mateyi mpo na biso nyonso mateyi mpo na biso nyonso koloba eke tata Simon Kimbangu ayaki na mokili abundaki etumba wana mama mwilu ndenge atekelaki na bamvwala misato abundaki etumba wana bamvwala misato ndenge toyokeli yango papa kisolokele papa de alunga pe papa de angina kontima babulile etumba wana na boyoka nini nde toko zwa kina nyonso na boyoka ni soki kozanga boyoka ni ekozala na biso mpasi lelo eza komonana ezala na kati ya mokili mobima bamboka nyonso ezala na kati na lingomba soki boyokani ezali te likambo kosolola malembe kinya ekoki kozala te mena ntango wana toyebaka ete intervention spirituelle ezali tosilisi bokombo tata mwana tata molimo santu amen. Na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santu na lotomo ya tata molimo santu nde tolobi boye soki tobimi ndenge tolobaki tokozala liboso ya résidence sima ya honneur ya papa na kotalaka ete lelo ezali journée ya l'État papa akosilisa libondeli mpe tokei donc tinsani ekozala te abanza biso nyonso tolandi sika tobongisa maboko totonda mateyi oyo tozwi epai ya tata na biso na kombo ya tata mwana pe tata molimo santu na kombo ya tata ya mwana tata molimo santu